Bonjour, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Notre analyse d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est le retour de Karine au château. Retour de Karine au château. Il y a Feli, de Tozolo Bela Awa. Bande qu'on a boutou leur Nathalie. Live ya Karine Azosala na Katia château. Il y a Feli. Na lobaki na kolobate. Mais après avoir kotala ngoti na suka, na okika na il faut na loba kaka, il faut vraiment na loba parce que balobi soki omoni ndeko na ona eloko moko boye et que lobi te seki olingi mutu wana te. Pesa conseil na c'est-à-dire sala part na yo, misusu wana etikali ya mutu wana na bato bayokaki peut-être. Na bato bayokaki yo. Voilà, je suis un peu bâti prince bâti. Na kokosa bino te bâti. Omoni live o Karine Salina Feli ezongis ezalokola tout moli pota wana oyo esalaki le jour na okaka kake wana kilibale ozala lisusu te ezongisinga même place ezongisinga na humiliation oyo na bando mona Karine azosala na betaka pensa des jours azoka monoko ngai moko boy c'est comme si mwana na ngai to ndeko na nga mutu asali accident wana pona nga na obenga ngo accident ke mutu asi aganga ki na media et puis d'un coup libala ngo esalamite et sala ki passe moko na zo bandenga ko expliquer binote siko na live o Karine asali lobby na Feli. On dirait zongi singa paswana yoka ki yango penza paswana lisusu mbala mibale. E zongi singa paswana au moment où to koma déjà ko bosa na poto yoka ki makambo ya abeda shu azwinda kuna ye nganobi okay ndenge azwinda kuna ye ça va ko apprendre ye ko babiloko mususu ba erreur mususu parce que to ye ko la kana ba erreur et puis silence o azwaki je me disais okay écoutez ya ye. Bandeko, avana banda analyse nanga oyo nalingi na lobana no eloko moko. Bandeko nanga ba chinois na ba chinoise bato balinga Karine. Parce que kolinga mutu, pona oka bosala ngo mingi na ba video na bino kolinga mutu zate kende ko beta ka maboko na nyoso sala te. Parce que o kendo tika ndeko no akena contre mire. Balobaka. Ezate ke po lingi mutu ndio beta ka maboko. Boko yako loba lisusu o makambo ya Karine eza privé point bozo yako lobelango. Karine ye wana isusu wa bandit. C'est que l'era tiaki ba vidéo te batu ba bosana ki kutuye to kota kina biso makambo ya ba mwana mwasi okongone nani oyo aosa ba beza ko finga ka ba musicien na mibali na bango Rafin Tumba to koma kina biso makambo to bosana ki ye moko lisusu azongi ba chinois Karine ye moko lisusu azongi na media ye moko lisusu azongi na media après quelques semaines oyo. En tout cas, pour Nanga, ezalaki très important atikala nanu avanda nanu na côté nae. Azwa no temps ya ko réfléchir. Karine ye susu na live asali télé-réalité nae na Feli oyo humilié na ndenge moko mututu ayoka ki passe na bato balinga Karine te bayoka ki passe. Moi j'ai reçu des appels, il y a plusieurs personnes, maman Rosette, pona nini boye, pona nini bazonyo ko la Karine boye. Biso tout au lobe la kele to moni passe nae. Mais les raza bien to tikaka. En tout cas, Karine ye moko aye sous na vie privée nae. Bolo babozo lobe la e poni. Posto ki affichaka vidéo oyo na Feli to linga ki to sala ba émission te. Mais si qu'on a compris na binote, Karine azali mutu a media. Karine aza star la communauté. Karine a même vie privée na ye na media. Mais bolingi batu ba lobate. Est-ce que ça a un sens? C'est quand on fongola ba chaîne yango pona nini? Po biso to beta masolo na biso privé. To ko beta ka masolo batu ba nini ba star ya communauté o ba koya na masolo na bango ezala privé, ezala professionnel. O ya koya na masolo na ye likolo ya table to ko beta ngo. Soki pe ndenge toyokaki masolo ya jeunesse azoloba toze la Karine aya émission azwindako émission liboso akosala ngona abeda show po toyokaki déjà likambo abeda show apesa ki soki $10,000 tolingaki to beta professionnel po ayeba kapeza kosala ba interview nga peza na bande kozela no bi wow alingia mwana mwasi peza alingia a surprendre biso tokayesa ki akoya na masolo professionnel mais bino moko les chinois ba chinois bozo mona ye moko ayeli biso privé lisusu ya la même personne qui l'a humilié.
Ye moko aye na vie privée na isusu na tele na media. Donc bo pekisa biso to lobate. Po biso to zelaka to zelaka. To zelaka ba emis to zelaka ba news. Karine amemeli biso lisusu to sito bosa na ke batubele basi ba bosa na ki. Karine aye isusu na vie privée na ye na même feli wana wa humilier na mona mutu ba humilier e bongo te. Et puis na media. Karine, après quelques semaines, a même les bisous, a yeli bisous, même feli. Donc, tokoloba. Tokolobango. Bato bakoloba na ndenge ya négatif, bakoloba. Bato bakoloba na ndenge ya positif, ngana loba jamais na ndenge ya négatif. Nako ya ko expliquer, nako pe sa conseil. Ka ndenge na salaka. Parce que, na yo ki passe li susu. Na yo ki passe li susu, makasi bande konangai. Donc, bo tika kolobate ke batu ba lobate. Oh, bomoni ba zozo azate. Zozo azate. Batu nyoso baza na media ba zozo te. Ba baza na ba chaîne na bango. Ba fongola ba chaîne po ba sala ba analyse na ba émission sur ba news o batu ba célébrité ba yeli biso. Karine ye na beze to kolobelango. Karine yango na lobaka ke ozalaka ozala na ba conseiller te. Ozana ba conseiller te pona nini. Tobo ite feli soki feli akoki koya ko bondela yo. Ezate ke soki mobali ya bondeli yo nde azongi susu na lieu de crime. Non. Feli alingaki ya ko bondela yo tobo ite. Bozana bolingo na bina okeko ya ko bondela yo. Mais omoni modelo ozongi seli biso ye opesi batu susu moye ya koloba. Ba analyste moye susu ya kosala ba analyse. Parce que ceux qui ont ba conseillère, ceux qui ont yoka ka conseil, on nga ko présenter Feli Oboiti. Toboiti bolingo ezalaka nango lokola liboma moko esalaka lokola muto azala ba quit. Mais okokaki ko présenter biso Feli Oboiti. On nga ko luka penza bo planifier stratégie moko boye ya bien pour présenter biso Feli. Il fallait qu'il y ait une émission to bande kozela ya Abedachou parce que ça y a musala professionnel parce que to yebayo na ki professionnel. Après cette humiliation, il fallait nous présenter d'abord une émission bien faite. Quand la émission n'est au sala qui na fait regola. Premier soin. Il fallait qu'on bête na bande ko attendre lo kwa bongo na Abedachou. Et linga ki siko ezongi sur place na yo. Parce que to yebayo pona ba vie privée o te ya ba mabala te. Donc, il y a un conseiller te na ba conseiller. Ou bien yo moko o mi créer un monde moko boye o yo ka conseiller. Parce que eza normalité. Eza normalité Karine. Na façon ba humilier yo, na petit comment na mutu ba humilier bo na média boete. Au moment où ozana ba fan ebele modèle o feli wana humilier yo. Azo so yo batu bazo sala ba vidéo ya zo postaka. Bazo sa ba vidéo yazo postaka et puis azo postaka biloko yako décourager batu mutu a décourager ka kutu makasi lokwa Feli azate parce que boko kiko benga ngo jamais bezité que azo komadi n'importe quoi na minute yo copine na ozana ba souffrance obi ke ba vidéo nyoso esalamaki soki ka le likambo ebimaki le rosala ki live na yo 2 jours après Feli akomaki laisse ma femme ou ma copine tranquille nous sommes bien. Tolingeto comme on a 1000 émissions et ça les maïti. Hier mutolinga ki a stoppé hémorragie yango. Mais au lieu ko stopper abandé ko tia alimete na essence. Hier par exemple to ko atinda ki batu ba sala ba émission ebele alongoli na ba kiti anda ba sali ba fête na kati anda. Donc tout ça là. Alors mutu abongo po olimbisa ye. Attention ki olimbisi mais po batu quand même ba mona ki bo moto na yo. Il fallait ki bo organiser loko moko boye ndenge oye papa o sangwisa kinga pona mariage. Alors lettre obo komi eza ba komi lettre ba ke ofana na ndako no parce que ozana mbongo abida show pesa ke mbongo okepe ko zo no place ya ovanda nano anatanda ozonga na château na yo wana. Alors ba se organiser to mona ka premier live na yo ou bien après abida show wana émission na to bande ko zela après to moni kaka na ba décembre to ba janvier to moni sikoyo présentation famille ya mobali nona famille na bino live Karine linga ke zongi sela yo réputation no ma kasi il fallait ki bo organiser loko a bongo muto aboyi te olimbisa ye parce que na bolingo so muto asi alingi
ezala moko mutu passe mais il fallait que condition moko ezala live ya libala to monata live ata kune pa ya camarade no zala ki kune pa a filora to moni kaka ke aye afukami alatisio bag ya fiançailles do eloko moko boye ezongisa yo kibomoto na yo Karine oyo sali oyo bokolo baka bazozo bakolo ba me yo mutu za na poto yo mutu oza kozala sali yo mutu oza kozala sali Karine il fallait pas kolimbisa eza problème te mais modèle oyo te modèle oyo te oza na mutu te koloba ke yo bazozo bazui mutu azui azate yo ndo oza kofonce mutu azui azate mutu azui azate po batu nyonso na bakotaka na ba live bazoya koloba baza ou bien na ba mabala na bango ba misusu bakabonga na bango me baza na bandako na bango baza tranquille bazo mener vie na bango privé tranquille ya yo ndezo kende na kobeba il fallait que obongisa eloko ata soki okolimbisa fali ou bien alatisi obage ya fiançailles na live asengi pardon asengi batu nyonso oyo basalaki ba video pardon batu nyonso bande ko commenter ba chinoise na yo na ba chinois ba belaki ba tension asengi bango pardon et puis asengi yo loboko na yo. Alors bien est-ce que tu veux que je puisse te marier bati obag ata soki yo ndo okosomba bag wana eloko moko ya bongo po ezongiselo ki bomoto Karine po ezongiselo ki bomoto Karine soki pe wana te il fallait que ezala ka mariage pensat okangi ka mutema o nenge okomaki na yo ko vanda ni bande ko zongisa yo déjà parce que ba émission bande ko salema ya batu na yo bazolo bandenge ya beda show apesa ki ombongo tout ça et bande ko zongisa yo déjà. Il fallait qu'on bête émission qu'on a à Bédacho. Aussi si on a obéti si koyo prise ya suka ya vie privée non oh. Feli wana ndenge olingiye kaka. Ndenge olingiye. Feli wana siko bo vandi famille na ona famille na ye. Mariage penza présentation bo vandi bino mi balo wana ba o filmer. Olingi okotisa ata pardon 100,000 personnes na live wana. Naibi te ba stratégie bongo zalanga na ngote ponani. Qui sont derrière toi? Pas tout le monde bazaka pemben na yo. Pour une pesa ko concerte. Elinga ke zongi sa kibomoto no Karine. Oyo penza. Do es ambusi bato bino ko lobaka bato bakoloba. Mais bakoloba. Soko ozo pesa bato zela ba loba pour na vino. Ba loba. Eza le problème était bakoloba. Mais muto azo sambo azo baby sa. Omoni oyo ndeko na yo journaliste alobaka. Kavulu soki Kavulu. Alobi peut-être omiye bate. Aussi sali combo Karine. Pourquoi koki kokota kana babuzo baboye? Hein? Kamara no azaka na kino wana batunoso ba ebiye soki na bossa ni comme on est pardon. Alobaki yango luka tonton moko boye. Soki yo lingi kaka ozal na bajo ya bana mike oyo za mikolo na bango. Mais obetaka eloko moko boye emona ke mobala nazo bondela yo. Eloko ne empêcha ki feli wana asomba bag ya fiançailles akei ko senga loboko na yo akoti o bag ya fiançailles na live avant bo vanda ndenge bo vandi na kiti wana a s'excuser pe na monde entier pe alatisi o bag ya fiançailles e ko pesa yo valeur Karine biloko ezo simbate bo bato pesa batu makambo te yo muto zo dinda ezo sala yo lesha lo baba mer ba allemand ezo sala yo salite makasi. Boki ozonga na bino me batu ba mona quand même eloko moko esalemi. Hein? Yo moko memi isusu ye na media et puis boko ya ko fongola isuko lobele batu ba isuko batu no soki ba chino soki ba nani ba ko isusu bozongi lisuka mais ye moko ayaka na ngona privé. Soki ayaka na live na mobile ngona kati ya ndako basi ba changer ba kiti. Batu balingi ba lobate. Oyo penzo oyo kaka mutu alatisi mabe bilamba. Ozwa siko buzoba olatisi yango elamba. Simba te. Elamba ngo peza transparente. La robe est trop transparente donc to mona biloko eza na kati kuna. Ko latisa mabe bilamba pona nini Karine. Batela kape réputation na yo. Batela kape kibomoto na yo kitaki makasi. Il fallait ko frapper loko moko matisa yo lisusu ndambo. Omoni oloko osali ya kolakisa yo na feli na yo wana na kati ya chateau na bino wana ezali kolatisa mabe bilamba. Olatisi penza bolumbu bilamba siko elamba ngo eza transparent bato ba omona na kati kuna.
Zala mayele Karine. Oza déjà star la communauté zala mayele. Ba jouaka bongo te. Oye nango penza na ndenge on dirait eloko ezala kite eloko eningisa ki mokili boye. Hein? Eloko eningisa ki mokili boye Karine oki koya nango boye te. Lokola na pete kaka. Ozokisa bato ebele. Bato balinga ko balelaki. Bo balinga ko te basepelaki. Alors il fallait qu'on frappe fort. Avant là que ça fait lui wana. Il fallait frapper fort. Il fallait qu'on frappe fort. Ou bien live ya liba les osalema. Live penza ya présentation les osalema. To live moko boy a fukami liboso na yo a latisi o bag ya fiançailles. Elinga qui est frappé. Balobi non moi sinon so que limbisa mobile. Mais tant ndenge osaleli yango. Franchement moi je me demandais ce que vous allez na bato. Oza déjà star. Engage les gens. Na kolobango combien de fois. Engagez bato ba yebi ndenge ba star ba fonctionnaka. Et loko ezo bimisa o pesa on dirait ozui bolumbu, ozui busoto, o latisi yango siko bilamba salité penza. E bimi salité makasi loko osali. Hein? Toyebi ezalaki important, peut-être pour na yo ezalaki important au bima, pour na ba voice e bima ki que oza malade, oza na hôpital, ba voice wana e bima ki wana. Il fallait que bima mais okoke ko bima na modèle ote après silence to kanisa iko yekoli eloko, que lero ko ya penzo ko yo sala eloko moko malonga, po balobe ki ozo belo za gravement malade na urgence. Okepe ko sala ta vidéo na no yo moko. Place bato bako yeba te soki oza wapi. Hein? Afi Laura kutosi atia ki ba voice place ozolo bake nazaki olala nazande arime. Eko kaki déjà Karine. To ebike yo linga no bato bolo bandenga na oya ko lakisa ki oza no maladie. Mais tu ne pouvais pas présenter cet homme là qui t'a humilié devant nation mobimba congolaise. Qui t'a fait humilier devant toute la communauté. Ko lakise kabolo na pete kakaboy. Obi mitema bato suicide des fois. Nga penza olina sepela ke bozonga ninge salinga passe. Et salinga passe lokola loko to loba ki en vain quoi. On dirait to bande ko loba mutongo to bando loba akanga ki ne matoi. Et loko moka to moni ke boyoki ezali ke feli yango ala kise longi. Aboy ko bomba siko elongi. Kaka wana apart wana eloko moko osali ya malonge zate. Muto boy ozonga na mobali wana te mais il faut vraiment assurer siko batu ke aye penza ya solo. Oli aya ko sala biloko yo sali wana zo la batu yi bozui. To zui ni eloko ni to zo na kati na yo batu nyoso na ozomona ozo mobali no azolo bake bazui wana. Mutu moko azo eloko na kati no wazate. Même bana membre no wana. Bango ne au contraire bango ne ba pesa kombongo. Bango bazo eloko moko te pa na yo. Alors mutu soki feli azongi batu bako zo eloko ni ke to zui bozui to zui ni. Batu bako zo eloko te. Au contraire yondo za la ridiculiser. Comment tu n'apprends rien? Ti maman non aleli ou apprendre ka eloko te. Ti maman non comme le kanaba média ti ou apprendre ka eloko te carré. Ou apprendre ka eloko mongo te. Hein? Tala ba émission nyoso esalamaki. To mona jamais que Feli wana ye a posté dans le loko moko boy o ye kiti sabatu motema au contraire ye mtu kwa bande penza ko tuti sabatu mabako ye penza bande ko tuti sabatu mabako Karine oloba te okosa te okoye bisabiso te ke loko wana ezala ki beze jamais penza okoye bisa mutu moko te po soki ezala ki beze olinga ki okonda ndenge osilite Karine, eloko feli asala ki oko beta lisolo wana te ke ezala ki base. Po mutu moko te kondimango te toza bana mikete. Siko po ola kisande boka sino ki bo mwasi na yo. Nde ifale mena ndenge ya ye ko sengo pardon to ebite soki azongeli nini. Po mwani soki mutu akende ki azongi seki abosa na ki eloko. Seki abosa na ki eloko. So mutu akende ki na ndenge ya brutal o wana bokabwana ki wana bozoze la mariage 2 jours avant mariage et puis mbala moko famille na yeba soki cousine wana ye koloba après mbala moko yo komi pa ya Filora et puis to moni bakiti na bimi na ndako to moni asali fete na bakamane na kati ya ndako wana asala ba video ya koloba ke tricage ezali autorisé et puis lelo boya koyebisa biso ke ezalaki buzz na Karine ezali buzz te. Ti obima na château bande ko linga ndenge wana okomi epa ya fi basala anniversaire basala fête anniversaire epa ya fi
Ok, à quoi ça dit sur le lot que ezala qui baise, mutu moko kondima ngote parce que toza bana nikete. On n'est pas des bêtes. Toza ba bêtité. Toza ba bêtité, toza batu. Toza batu mikolo, toza mayele, totanga, toyeba ko tala ba biloko, même ba mimique kaka. Ba langage corporel la kisaka tout, aux obligés ko tuté que oh mutu aloba. Ba langage corporel yango moko elobaka. Exact, et là comment qu'on baise ezala ki wana te Karine. Ces garçons t'a humilié, t'a fait humilier na communauté. Na niveau oyo zala kanango na kati ya bato ba yebani na communauté na biso ya média en ligne oyo. Oki ozala parmi bato penza ba yebani, oki ozala penza na côté na ya basi, oki ozala mutu ya yambo. Et puis quand garçon moko aya kiti si o penza ti na niveau 0 et puis o pardonner, o se permettre sou ko ya na château wana o tiepe caméra ozo filmer sans que eloko moko penza ya ko frapper ya ko zongisa réputation na yo et salamité. Batu nini bazana no pembeni na yo nazo mituna. Pourquoi basala ka ba stratégie te? Na ba voice yo bimaki wana toyokaki na ba président, vice-présidente, soki administrateur. Oh secrétaire, c'est comme ça na bango ezalaka nini ya butu ya kindoki. Poso ki penza ya bomoto boye. Bako peso ata stratégie, if mutu aboyeli omoninga na okiko boya teke bozonga na mutu bovanda ozolinganana. Parce que ça bolingo mutu ko boyela ngote. Mais il fallait qu'il kolakisa monde entier que c'est lui qui est venu me chercher encore. Ye mutu ayesuko lukangai. Il fallait qu'on l'accède dans le monde entier que bon moni boloba qui est mais ayoki aza mobile nanga ayoki tala eloko asali boni oza sans esprit boy ko Karine boni sans esprit boy obi kinga na ebe kipeza ke na silence o vanditi ozo yekola na kese pezo ye na obi Karine ndenge za mtaba stratégie azo ya ko bete la biso eloko moko boy. Je m'attendais à quelque chose oyo ko zongi sa attaque réputation no muke. Moi mon balona me makio tout bas. Ah, mais ma pensa na se makasi Karine. Et puis on su komi pakola poto ozozo asiko busoto yango olatisi yango su elamba ya pembe mais lambango heureusement ezali transparent. Et lambango eza transparent to mona nyoso kuna na kati. C'est quoi ça comme histoire? Hein? Pepe no ba tu stratégie bazala te ba jouer ta stratégie moko boye. Po ezipata mabe wana. Hein? Que ayena no a s'incliner a tirer au bague à fiancé bakama ne place na bango ba feta kawana na château wana hein o kebe ko banda avant bo banda ko film aba o banda ko filmer bo vandi na kiti eza lokola abengi ata na chambre obimi wana baninga nenyo so baza wana afukami alati si olobi na lati si o bague à fiançailles tie ma femme tout ça tout na kaisa ko za muto ba stratégie o wana prince oyo sali libiso oyo hein. Ozounyokola bato o ba supportaka yo makasi Karine. Pour nini? Pourquoi il n'y a pas déjà tout autour ya yo o ba yebi ba stratégie o ba star ba salaka? Il y a des stratégies. Il y a des stratégies appropriées à ça. Pour na ko zongisa mutu na place na ye. Tobo ite boki ko zonga na bino mais il fallait ko sala ngona ndenge moko ya bien et puis ça propre. Pour yondo zala ki humilié, il fallait sko mobali aesko yo ko senga sko loboko na yo aesko ko lakisa ke non tout ça s'est passé famille nanga balinga ki mwasi na babando linga mwasi na ngate mais ngai na lati si bague ya fiançailles nzambe asunga biso mama elinga ke sala bien la baronne Feli a posta Feli a koma bikomela bato ebele kutu na page kutu elinga kayo la mama bakoma ki kutu ko finga Feli parce que ezati ka bande ko ina kanda ya biloko bande ko poster mais yo ko ya ko ga na pete boye ko décevoir bato nyoso wana bango siko babimi ba traite ou bien bolingo na yo ndeza la ki otinda bango basala bango siko yo lingo bisa bango ba traite bako yo ka passe ya nini bato bazo ka passe par rapport na yo parce que bato balinga kayo qui connaît Feli. Qui connaît Feli? Hein? Ozalaka, babilo msusu osalaka ngo bien, mais côté ya bolingo no comprendre Karine. Il faut y kola, il faut luka batu abie tie bango pembe na ba la kiso côté wana.
bakolo beso to lobeli vie privée na mais yo moko yaka na ngona bozo boye botika Karine botika mais botika Karine ye wana yaka na biloko pesa kanda parfois o penze pe o moni life o sali na feli na château na bino na ba o mela ba shisha na nganda na bengo tu château na nganda na bino wana o moni video o ya nganda ya shisha wana epesinga ezongi singa pass wana ya ebandeliko ezongi singa pass ya octobre hein. Et donc, si on passe les 10, ce que les 10, ce que les 18 octobre, na lié wana. Hein? Na sala de jours, comme nous avons ngai. Comment beaucoup de savoir, comment beaucoup de moi sur boye, azanga ba courage na nzoto, a oluka vina ye. Mais na ce que olimbi si mobile na, il faut frapper fort. Il faut le comment eko la qui sake a zongi si moi mobile na, mobile na a zongi lié. Mais kaka boye na pété Karine. Et a bezité. Oh, eza buzo beza bo soto la tiksi yango ziko elamba ngo pesa transparente. Kombo mususu ezate? Ozala kana ba conseiller RT na le petango na no plusieurs fois nzambe opesanga kanda. Après pesa likambo ya mariage raté oyo. Mariage raté et bimaki lokola accident. On dirait accident ya voiture sala ki bato belo balinga ko passe. Ok, kozongiseka na pete boete. Il fallait loko moko oyo lakisi ke wow, mutu so lobi. Po mutu akoboya te na bolingo ezalaka bongo ko so na bino. Mais quand même era zongi bato ba famille peut sentir que oui, mobile ya zongi. Non, Karine, non. Non, yekola ko sala makambo. Professionnel oyeba osa mais o penza ya ba privé na yo. Pourquoi yaka ko fixia? Il ne fallait pas tia vidéo oyo. Il fallait pas. Parce que e sopi li sous ma case. Et ça bien été. Bato balinga ko bako se plana boite. Mais okoka moto alinga ka moto ko ya ko pesa conseil na public te. Bino sko bolingi biso toza na ba chaîne na biso to ke do pesa Karine conseil wa. Na château. To ko pesa ka na ba caméra na biso to fongola hadi. Okoki ko pesa moto conseil moto linga ko pesa conseil na media te. Siko bolinga bato ba ke do pesa conseil wa. Le razo poster ba vidéo ya boye. Feli wa humiliate na niveau nazo poster kaka na pete nyonso. On dirait fille moko kabo ya quartier. Karine aze soufi ya quartier te. Karine aza star. Ako posta kabi posta te. Ako posta kabi posta te. Kutu réaction un jour ya anniversaire nende na mona kazo pekisa ba camarade ya Feli ba filmer na sepela na ngoma kazi. J'ai cru que vraiment elle a appris. Po akozong sa bango na pete boete bazaka na nganda na bango ya shisha wana bazo mela pe kaka yepe azo filma kazo seka mais c'est pas normal. Karine aza fille moko ya quartier kaka te Karine aza star. Ayebani quand même na communauté na biso ezala ndenge ya mabeza ndenge ya malamu ayebani. Akyo ya kaka boete ko limbisa na pete bongo te puis mobile garçon ngo pe azo tia bato na liso boye on dirait bozui. Siko bato bazui nini? Ye nde asambwisa ki copine na ye mususu pe azongisi ye. Bango nde bazui bato bazui eloko te. O penza kolakisa mabe bilamba te. Balimbisaka bongo te Karine, balimbisaka mobali bongo te, tu dois apprendre ça. Eza penza na pete ke ata lobi pe akoki ko sala ngoli so ayebi ko limbise kaka. Asoki bosona ki na bino esuka ki entre bino na bino bimaki na media te, to ngeto comprendre. Ah ba belle sœur babimi. Hein? C'est que nous sommes là que bimi mobala bandi bi posta na basi po ezonga il faut penser loko moko bato ba sentir wow alinga e penza moi sine erreur salamaki. Oh, bon nous miye ba boite Karine il faut miye ba bato balo ba combien de fois de conseil nyoso bato ba pesa ki a part bato ba finga ki o bato bele pe ba sala ki ba conseil ba pesa ki ba lekecho ba Yvette Kalombo bato bele ba masolo ya Jonas bato bele ba pesa o ba conseil donc pour na yo ezaki eloko te o yoka ki eloko te. Oh toyebi ke Karine asala ka ba bezi na bobo sanate toyebi nenge Karine fonctionnaka. Donc ezala ka bongo poso ki eza bongo te zaka pasi. Po muto o pardonner na pete boyeba ke lobby akosala supo ayebi ko pardonner te. Question liboso est-ce que moi mobala na zongi te pona bambongo ya ye mto bande ko kende na Western Union te. Parce que Karine azala mukanda ozwa mbongo te ye mto akenda Western Union sikwa mona ki liboko ekauki, poche kauki azongeli ete. Abando ke c'est ça blague. Ou bien mbongo ya Abeda Chou mto zongi si ete. Tout cela on doit se poser comme des questions. Hein? Les bomemi yango isusu na média mais bolinga batu basala ba analyse te. Ça c'est quelle communauté parfois moi je ne comprends rien.
Mutu aye na vie na ye moko na media. Biso to sengi Karina abi misa sou feli to senga ki ete. Ba okepe ko vanda bato bazo se mira kaka. Est-ce que bazongani te est-ce que azunda ko. Elinga ki pesa la bien. Asali live moko azo la longi na ete azo ba naza bien. Bo s'inquiéter te na makambo baloba ki no hôpital ke naza gravement malade c'est faux. Naza bien. Elinga ki pesi la nango et puis a bongisi ba stratégie moko ya bien pour que bato ba mona penza ki a frappé fort. Pour le niveau Karina comme il faut penser qu'on frappe fort pour amatisa lisusu et bato baseka ke ba mona quand même que non mobile eko bonde la ye ou bien luki moi tonton moko boye ya bien conseil bato nyoso ba pesa ki mais ceux qui bolingoneze na ne pas moi mobile na okepe ko sala biloko na lobaki na début wana ba latisi o ba ya fiançailles to famille na binoka ba on a famille mbali ba fandi ba o sala présentation ngaki sala bien bozo vanda ki copinage azongi ba bengani onano okepa ya filora ozonge pa filora ozongi wana sa eloko obandi pe ko l'accepter sous mobile yango mais akozwa on a respecté même ba camarade ne wana parce que oyo boko sa mutute ezalaki nango bezite ezalaki eloko réel le kaki parce que ezalaki bezite ngeto mona famille ya mobile yango te ezalaki bezite Karine boni boy Karine nazo bondela senga ka nzambe ezala kake ezelo komoko parce que to yebi ndengo fonctionnaka ça peut être aussi que Karine a sali eloko wana po soki bo se souvenir bien bato basala ka ba analyste bo se souvenir bien mibali misato Karine a sala kibiso asuka kaka il faut yeni to aboya bango loba ezala stratégie Karine mais ceux qui pensaient aux zongi il fallait qu'il frapper nanu fort ceux qui pensaient bolingo pensaient à solo zongi yango il fallait qu'il bo frapper fort. Il fallait qu'il y ait un kisabiso que ya fukami asengyo a latiso bag ya fiançailles. To famille na yeke ko se présenter. Ou bien ce que za bongo te ezala ka ndenge to yebeli oponga na sala ki ba na réfléchir makasi avant na sala vidéo o. Na lobi est-ce que okyo zala te pop mibali bisa to Karina sali apesa biso ala kisabiso ye muto aboya kabango. To mona ki likambo oyo salemi pa sentile oyo salemi pa ya felile oyo lelo ya kozongana to mona kangwe pa senti centimetre sala ki ba émission na poto le razongi poto aboya ni na Karine sala ki tout na ba bibi kapinga ba sala tout bazongi sa mona mobali wana après kozongana nde siko après soki un mois Karine siko aye ko déclarer que na boye mama na nga lingi ete peut-être ozo sala biso eloko wana lukela biso eloko malonga penza po boyete bazongi saka mobali bongo te bato kutu baza ba star te ba fille normale ba fille à quartier bazongi saka kutu mibali bongo te et surtout siko yo mutu penza ba sambisa ki opi oyebani okozongi sa mobali kana pete bongo te mama il faut quand même approuver mokili mobimba ke bolingo mutu ezongi se asengi pardon à reconnaître mabe ingi sala pe bien siko tie batu wana wapi oyo nyoso ba komaki bikoma ba lobaki na mwana mobali wana basala ki ba vidéo parce que pesa ki bango kana komona star na bango garçon moko bazo sambwisa ye et ça te ke basala ki contre ye bande konanga nebi tese ke bozo se souvenir Karine azana senti asali bisala asali émission na poto ki aboy Karine asala tout na ba bibi kapinga nebi tese ke bozo se souvenir bazongi sa mwana mobali wana pour quelque temps. Après, Karine a déclaré maman nanga lobina aboya ye. Donc, moi na mobali ope oyo zonga comme on est nani. Dondi. Et comment qui peut dondi asi atia kize mitutu me Karine asala kitu a rezongi sie Karine sikwa eko boya ye. Na omo on dirait eloko ango asala ngoka e pas senti pe ezala pe ka bongo soki bolingo ezate poko limbisa aboyenga amona te na humiliation nyoso elekaki na la fille alimbisa ka boye na petete siko na omona on dirait biloko oyo ya feli ezaka po azongisa nano ye après ye moko aya koboya feli yango okyoza la pe stratégie to okyoza la pe stratégie sinon Karine non ok trop bas il fallait que ozongisa eloko wana mwa mbala na ibaki fala ko zongisa eloko wana kibo moto no wana batu tu bande ko lobeza te bazaki ka contre yo no batu su pasi comment mwana mwasi ba ko dribla ka yeboye comment mwana mwasi asi ayeba na communauté garçon moko ka boye ayeba na ekutu na communauté te ayeko dribler ka boye eloko lobisa ipe batu beleza te batu tu ande bazaki contre yo po osala kanini eloko te obeto sala no ba émission na yo batu batali ba sepeli c'est tout hein. Donc, on a limité que nous sommes basala qui contre.
eloko yo peut-être ezaka ke alingi yende aboya siko po telema ebimaki ke po na mona place balo Karine andimaki mobali aboye te a calculer siko amoni ndenge nini Feli ebimi penza Feli aboye abengani ye na ndako alors azolinga azongisa eloko wana et puis aya koboya bos se souvenir bos zonga na période bazaki na sentiler sentia salaka ba vidéo na poto ake aboye Karine azongisa ka senti après Karine aye koboya senti peut-être azongisi Feli po ye moko aya koboya Feli po etika la teke Feli muto aboye parce que modelo ya kolimbiso Karine tout ici bato balé sous ma baku donc ozong omoni pota wana ya mukolo wana salaka vidéo que libale kozala isusu te mais date kma ba changeaka bo finga ba belle famille na ngate boena et ça là qui des jours te mobala bandi ko poster mobala bandi ko poster a poster na mama ya mwana na abandi ko poster bazo sala fete na kati ndako no bana basi mibale ba yo wana na mibali ba yo ko fete na kati ndako na yo wana ya nganda soki ya shisha wana peut-être ozo lingate yo sko ya ko boya ye loba ezala bongo po boye pezo tout ici batu mabaku makasi mutu aboyi te bo lingana na ye bo zala na ye mutu aboyi te mais il fallait ki avant oya na ye na media oyoka ne loko moko boye ezongisa yo place ozalaki lokwa predot to bag ya fiançailles na life penza boye comme ça batu balobi ok ekoma kape bokabona mutu mebo zongani mais ka boye na pete Karine ete simbite simbite. Na pete boete bien te. Faut ça l'attention aux amants na moi si mibali bazaka na ba intérêt na bango. Ezate ke po amoni ke oningisa ki mokili abando yi ba valeur na yote. Lera amoni siko ningisi mokili alobi c'est que moi na moi soyo grave. Po yepe abimimba moko star. Ezate ke azongisi opo na bambongo. Faut ça la vraiment attention. Maman. Ça l'attention Karine. So que ezali po ke olingi yo muto boya ye, po to yebi ndenge fonctionnaka. So que na côté stratégie ozala nango. So que za po yo ya ko boya ye, po ezo bimaka ke ye muto aboyi yo. O zong sa po oyo boya ye, là-bas ça va. Mais so que ezaka pe bozonga ni asolo, te il fallait que loko moko boya makasi salema avo bimise na media. Batu bagangi makambo ya vie privée ko memango na media te oye nango lisusu après ba chino ba koya na ba commenter botika Karine botika vie privée kana ye moko aye na biloko na media lisusu batu basi batika kiye batu bakosala ba analyse parce que mtu afongola chaîne na ka tepo a beta ila kabane masolo na ndako non ezala ka pona ba news ye kota kuna Karine aye na news to koloba Karine zala prudente cette fois-ci omoni mtu soki akendeki azongi seki abosa na kieloko. Merci beaucoup bandeko nanga ya muke nazalaki nango nazo bakutelo olobate donc Karine zongi singa na date wana soki le 17 octobre na oka ki passe moko boy oleto sepela to oka passe parce qu'il faut mbala na il fallait ki assimiliata asengata pardon alakisa mo sini moko boy la kisi ko zongi ole alakisa sini ya zo sa batu siko bozui tozui nini batu bazui lo te hein tozui lo côté. Et ça lui passe, Karine. Il y a pas que ça lui passe. On a l'impression que tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Et moi, je te demande franchement de chercher tout autour de toi aux alanabato ba yebi kokoche yo. Po bastare ba vivaka na babilo kwa na ba bes me go betango na ndenge ya propre. O babilo ko yo zo bete za ko humilier yo, ko eza ko humilier yo makazi. Oza déjà star la communauté lukaka ba stratégie o beta ka babilo moko boye. Ya propre yo tika laka clean. Mais oyo sko ezo pakolo bo soto. Obeta ka biloko moko etika kayo clean. Etika kayo clean e po oyo boye salite penza. Batu baleli le pe obimise sou mwana mobali yango azotia batu bozui badwini na liso penza boye. C'est pas normal. C'est pas normal. Ezali ko kitisa yo Karine. Ezali ko kitisa yo. Merci beaucoup bandeko nanga nazolinga kutu ko lobate po nazobelo kutu a lobate. Na sali kaka pona ko expliquer bandeko na biso ba chinois ke to sala ka ba video to kenda ko luka ba video na bandako ya batute ya Karine pete. Lela bandeko lobelo kote batu bavanda ki na bango. Awa ya ayeko bimisa ayeko zomsela biso isufa li to soki feli to ko loba kaka. Le bino bo supporta kaka batu ndenge bazolo ba na ndenge ya mabete na ndenge ya kopesa conseil. Netinga na yaki vraiment na pesa conseil azala prudente. Soki mutu akende ke omoni azongi seki abosa na keloko Karine. Seki abosa na keloko eloko. Et surtout que aye na kusimiliete. Aye na pardon te. Kaka boya zo seka batu. Batu ango baza ba yebaka paye te toza pe na tina na yete. C'est par rapport à star na biso nde batu bazolo belaye.
Souviens-toi Karine na batutu basala ka ba vidéo ezate ke baza contre mon balana poto ebiete ezala ki po passe pona star na bango ba humilier bo muto a humilier oki ko zonga kana pete bo ete Karine soki muto akende ko moni azongi c'est que abosa na kieloko. Merci beaucoup bande konanga ya mukena zalaki nango pona Karine na biso otolingaka mingi yango wana sois forte nzambe apesa yo mayele na sagesse na kati nanga pona ozila nanga mama Charlotte et pas ya Olga Kabelo na yo kananga ta matin à dimanche. Merci beaucoup, bye bandeko.